toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele toujours un enfant. DMTV Mbote Nabino Tozane Sengo ya koyeba ke boze ebele pe bozali kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. Plaisir eza makasi poto ye lisusu ko échanger Nabino sur sujet moko d'actualité ndenge kaka to salaka mo analyse nango na mboka na biso boyebi ke ba actualité eza vraiment makasi surtout na ba ordonnance au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo signé avec mise en place notamment à niveau il y a armée nabiso phare DC et créé ba polémique et belende tolingi to analyser moi moké moi aspect moko il y a polémique oyo et créé wana et bongo to tala moi moké pourquoi est-ce que polémique wana ça a lieu d'être est-ce qu'ils ont la raison et coca kozala il y a monde tolingi to partager un peu nabino mais avant bobi que na DMTV to joue toujours moi habitude il y a ko rappeler nabino par rapport ya au Italie maladie ya koronto mi batela pour solution malamu contre maladie anezali kaka prévention il y a monde zali efficace vraiment contre maladie on a tout respecté notamment ba mesures barrières ndenge bakonzi avec équipe où ils a chargé na riposte contre maladie wana ezali ko ebisa na biso alors actualité en lobaki ezali mise en place notamment na armée ndenge chef de l'État à Salaki tobika nomaki batebele général lokola Tango Fort Gabriel Amisikumba a dit Tango Fort a commis inspecteur général P a zappé promu a commis général d'armée donc général avec 4 étoiles donc on est allé grade asuka Tango Fort a commis na 4 étoiles na mapekana ya za très content P a commis inspecteur général ya FARDC et les sous tomoni lokola ba généraux lokola Rwabaziura Obed, donc il a commis chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Donc Nazo Bandela Kombo Naye, général Rwabazira Obed. Donc Bokika Kombo Angondengezo sonné, rien que Kombo Anakaka est créé polémique. Pourquoi créer polémique à Zaka déjà la carte à FARDC mais pourquoi mboka na biso tulingaka ba polémique nazo proposer bino bolanda élément oyo et pas wapi ba aborder sujet wana ya général Rwabazira Obed oyo a nommé chef d'état-major général adjoint chargé des opérations ya FARDC bongo na simato zonga to sa mo analyse moké par rapport ya ba nomination au chef de l'état ndenga sali et pourquoi ils ont une polémique? Pourquoi faut pas polémiquer kaka à chaque fois ce chef de l'État signe ordonnance moko n'est total à moyen bon un élément et ensuite aux zonga pour que tu poursuivre analyse Nabiso et vous s'abonner surtout à la chaîne DMTV en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche à côté et vous permettre Nabino vous en notifier sur ma prochaine vidéo pour mettre en ligne pour Nabino. Merci beaucoup, nous nous retrouvons tout de suite après. Nomination, permutation, promotion et ça na kati ya armée. Est-ce que au-delà ya pete bakozo kozwa le problème lelo na mboka na biso za makambo ya insécurité bokengeza présente na Congo mobimba lelo déjà bazolo basoki tous les 9 pays limitrophes présence na bango ezozala peut-être par armée ou par na ndenge mususu présence na bango za mboka na biso ezoko za la penza malamu te tozo na cadre etali musala est-ce que promotion, réforme, permutation, nomination, ça y est dans l'armée, est-ce que tous avons le débit, il y a solution pour nous kengi quand on a beaucoup d'anabiso, même changement, ce sont les mêmes, c'est comment analyse pour la nouvelle nomination dans la armée. Merci beaucoup na mutuna de Kojameda ya yango to silia ki ko saluer ba nomination na yango na magistrature pe na armée. Mais nous na niveau ya dynamique tozwa kiango na contexte mususu. D'abord c'est que président de la République tango azui fonction naie, il nous a promis un programme naie à campagne
Asilaï pour la Kaba congolais sur la gratuité de l'enseignement, Asilaï pour la Kaba congolais sur la réforme et la magistrature, Asilaï pour la Kaba congolais sur état-major na S na biso mboka et sur la gratuité de l'enseignement, y compris na baisse il y a un passeport et que ekozala imprimé dans la République démocratique du Congo. Donc tout cela est causé dans contexte où on a que non de l'eau azali ko réaliser au ezalaki souhait naie pendant campagne. Et puis eloko mususu ya mutuya au tout cela est comme on a un niveau ya dynamique et que chef de l'État a sili ko répondre na batante ya bandeko na biso ya société civile ya est parce que basila ki ko senga ye et que les losoki ba atrocité ezali ko continuer na est mboka parce que bato belé basila ki ko ériger est comme si ezaki bastion na bango ya bango ko sala ba faire ba militaire belé bazaki ba affairis et c'est ngeli kolongola bango pona ko tia bilongi ya sika bato asika pona mopepe mosusu ya sika eya na niveau ya est et aussi komona ye asili ko tosa yango asili ko répondre na appel ya bandeko ya est et belé ba oyo ba permettre le lokuna ba yali ba je peux la koki koloba banda bandeko ya est ba oyo ba yebi ba coin ba recoin tout moi banzela mike ya est mboka donc on a salué yango mais na bandeko wana ba oyo basili kotinda bango kuna to kosenga bango bazala na bokebi esengeli pe bango tanga bango kende kuna ba yeba koma ko pesa biso répertoire ya basoda surtout tozaka na ngo kuna na est parce que ba oyo bazalaki na société civile ba bane ko dénoncer que non ba infiltrer ba yale belé ceux qui bazana na répertoire ya malonga ya bato surtout bazana est ba koyeba koma ko sala musala ya malamu pone que kimia est installé na est oyo lelo ezali volonté ya bakongole mpe ezali volonté ya mboka ozoloba yango osali référence ke société civile asengaki mokonzi ya mboka alongola bilongi oyo ezosala mabe peut-être ya permite bango mais ntango ozorépondre oza peut-être koconvaincre peut-être bato mosusu bazolanda wana bayebi ke balongoli bilongi te mais mosusu ezali kaka permutation bazwi kuna azalaki ndoki bazwi batindi ye koto kuna bazwi mosusu kaka azali peut-être adio na ye bamatisi ye wana oyo bane koyiba peut-être place moko kube kosala mosala mabe place moko oyo wana azalaki peut-être na sanction ya union européenne oyo nini bafanisi wana bazwi mosusu bamatisi nyonso wana omona te ke ezalaka nde babaka déshabiller simple mpona kohabiller nani ndeko Jean Meda merci beaucoup Saint-Pierre merci beaucoup na question na yo et ali ya mutuya me bandeko esengeli bayoka précision détail moi déjà il y a une nomination contestée hein de quoi registre ba ko l'exception ba bilongi monsieur eza wana tango ali agent ya terrain et que okomi administratif différence ezali ndeko Jean Meda esengeli bato ba comprendre que non lelo eloko bato ekolobela bato ebele et ali présence ya tango fort esengeli ko citer yango parce bamoni bapesi inspecteur général a remplacé ndeko John Numbi grade Kemati comme 4 étoiles oui ça c'est une évidence parce que motako kikoboya yango en réalité mais ya mutuya oyo bato balelaki ebele y compris na biso tosinga kete no balongola na ndeko wana kuna parce que présence na ekune bandaki ko gêner balongoli ekuna batie bato mosusu et aya balonga bato sengeli pe ba comprendre lisusu et que makambo oyo etaleli sécurité et akaba question ya enjeu okoki kozwa novice te otindi ye na niveau ya S ya mboka parce que akoyeba koma ko affronter ba opération ezali sécurité te c'est kozwa bato moko ba mature pona ko tinda bango sur terrain pona ba yeba koma ko convaincre ko général Moussa bengi obed bazokolo bakeno azala mwa bafiliation bon azala peut-être trop te mais d'après bato bayebi ye malamu ça circule dans certains médias on parlait de ça bakomi yango mona zomona wana na plateau général babi roi Bazira Obed talaka kombo na wana ezosone penza so malamu te na contexte na biso ya Congo alors bato ya boye vous pensez que c'est bakoki komema nini parce que bazalaki toujours wana souvent biso ba congolais to jugera bato parti ya ba morphologie na komona morphologie na ye il a la morphologie ya ba rwandais mais ndenge na moni ye il doit être un congolais parce que na moni wana ala na Congo pe o ezana ba trait ya na patrimoine ya ba Congo na biso donc ndeko na ngai na mitango eza temps ya kosalir bakombo ya bato te ya kosalir ya ndeko te tokokika kosenga bango bazokritike oui tokokika kosenga bato baemettre bakwende devi na bango c'est tout à fait normal nous sommes dans un pays démocratique et ya malamu mais ya moto eyali ndeko wana acomprendre pe kolela ya bakongolais
parce que lelo ekozala mutuya te tomona biloko tobandako déployer na bamosusu ezonga na esamboka. Mais ce qui est vrai, nous continuons à saluer ma nomination au chef asali na niveau de magistrature na yebisa yo y compris. Sur la forme, na lingo rapidement point de ko Félia Zomaloba, Batumusu Azomba, moi, Mingue, moi, na outil baïko, d'ailleurs, il y a eu des jeunes katangais, moi, mouvement de protestation, lobby jusqu'à la résidence, il y a Premier ministre, na Lubumbashi, parce que Premier ministre, dans ces jours, officiel, ils ont dénoncé le fait que l'ordonnance est contresignée par le Premier ministre. Donc, le président de la République semble-t-il, à un moment où le Premier ministre a fait le déplacement, à ça, il va dans Katanga, dans Grand Katanga, et puis du coup, à BBC, l'ordonnance, et est-ce qu'on dit que des choses, ça peut-être sans concertation avec le Premier ministre, ou bien ça a coïncidence des. Non, Bandeko Sengeli va élever débat, batika va débat, va passer. Il y a la tribu, clanisme, non, ce n'est pas important. Le Congo n'a pas besoin de ça. Merci. Nous avons besoin d'avancer sur le plan administratif et sur le plan hiérarchique. Ce qui n'a pas le babongo, ce qui est Premier ministre Azali, celui qui assume l'intérim, c'est le ministre Seyant. Ministre Azali Préséant, Azali Seyant, Azali ministre Gilbert Kamponde. Nous avons des cas, tous en jurisprudence, Azali patente, le lot, tant qu'on décoche bala, à Kedaki na protocole na baka ya santé, on a vu de José Matila qu'on signe dans l'ordonnance, donc ça n'a pas, ça fait pas appeler. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat, Batika Biloko Wananga na Omona Mabete. Là, boti kolanda élément to proposer bino hein oyo bateli biso même na photo ya général Roi Bazira Obed hein donc oyo a nommé chef d'état-major général adjoint chargé des opérations donc azaki déjà la FARDC Félix Tshisekedi azui muto asikate po nommé mais polémique dans bino monde bomo na photo wana bozomo na ke morphologie wana ezaka nde balobaka rwandophone donc Roi Bazira Roi Barizira Roi Bazira. Donc comme aussi faut tangango na ndenge ba Rwanda batangaka toko tangango bongo bon tout ça moi c'est comme moi muke comprenez hein donc ça pour nous détendre aussi un peu pour dire que tokoki pe kakate na mboka na biso ko créer ka ba polémique sur base ya morphologie ya mutu koto wana quand même hein et sengeli moi j'ai entendu des gens dire par exemple que Presse Mpenge aza rwandais bo monika Presse Mpenge nga la kamonzo to mike wana ba to baningi ba assimiler donc je crois que wana et quoi avancer peut bisoter dans notre pays tu ebika que tozali en majorité bantou c'est clair mais puisque toza pays frontalier donc toza na frontière na ba pays où ezali pe na ba population disons rwandophone hein donc tolo ba touti bisope sengeli kaka ba population pe modèle wana bazala est-ce que tilelo sengeli na biso to continuer kaka kusaka ba polémique sur base ya morphologie ya moto chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé général Roi Bazira Obed parce que Akutaki est déjà na FARDC et que Azali certainement n'a pas compétence où il a estimé que par rapport à l'objectif où Sengeli doit atteindre na armée Nabiso Azali le mieux indiqué pour la Kosungamboka et ko atteindre l'objectif wana et que na musala wana usala yango avec abnégation a nommé donc tout le monde n'était pas eu un problème où Sengeli kozala admettons même que Ezala Azali d'origine rwandaise mais à partir du moment où la nationalité congolaise est-ce que c'est un problème que koka konomé le lenge ba nommé je ne pense pas je crois que sengeli to dépassé hein makambwano tozalaka nango ko cataloguer batuka katango monika ka moto talika ba ate o muluba o talika ba ate o mutetela o talika ba ate o mungala non bilo wane ko avancer nango bisote et ko mema biso musikate taka ba polémique musunde e botamaka hein kombo ya mutuka ka donc naza sûr ce batu ba monaka ta photo te e ngaza ta mondenge mususu encore na photo penande ba bambi yango bongo pena que non photo ezola que ça pena que mutu oyo Roi Bazira c'est kauti kaka donc c'est que rwandais kaka mais à cause un peu d'origine burundaise à cause un peu d'origine ougandaise pourquoi Rwanda kaka donc et comme le rôle à moi et le musu c'est pas na biso comme ko lata biso donc so monika mutu na ba morphologie wana donc morphologie moko touti c'est kaza rwandais je crois que sengeli to dépasser makambo wana bato bazaka peut-être na est o ba vivara na bango je parle bien des populations
population hein, parce que tu ko ignorer pété responsabilité à Rwanda na ba makambo belé à mabesami na mboka na biso mais na ndenge population monique population ba vandaka na bango o ya Goma zo traverser na ye na grande barrière na zo ke na Giseni o pe ya Giseni ba zo kota na bango ba yo sala pe ba makambo na bango ba population ba vivant na bango sans problème donc sengeli to kokaka biso to bandamo ko créaka ba problème côté zalité ce qui Félix Tshisekedi a nommé général Roi Bazira comme chef d'état-major général adjoint sa poste et pas en combattant en plus azana charge ya ba opération c'est dire que azali muto azali une expertise et PO akosunga mboka na République démocratique du Congo donc polémique wana ça n'a pas lieu d'être ngana apprécié beaucoup réponse ya maître Bazin nenga lobi wana bolandi hein, c'est vrai que azana morphologie moko rwandophone mais c'est un Congolais donc tozoye bongo aza Congolais pe aza ko travailler pour na Congo hein tori pe ko za pe na mboka na biso za na yo na bantu mais oyo akopera na eta msusu na ba ennemi akopera na ba Rwandais wana nde photo accepter tout le baki amo na mboka plutôt que d'avoir peut-être un Rwandais d'origine mais azo travailler réellement pour la RDC donc ba débat wana et au même biso musika ezaka exactement ba débat autozo za na ba tribalisme wana au kende boy Taliban au songa boy Pakistan je crois que les aba biloko oyo et comme mabiso na nzela moko ya malamu te sengeli totala liboso pour que to meka kolanda développement to courir parce que tu as un retard makasi mboka na biso etonda ba potentialité mboka etonda nkitango ya biso donc qui t'a fait dire richesse kitango to richesse o ya biso eza ngala lokola ndoto mais ndoto ngo pondira ya baba donc au moment que ça ne va pas et sengeli à un certain moment to se mettre debout je suis quand même content malgré que mise en place au chef de l'État à Sali par rapport à l'armée hein. Ils ont critiqué, surtout peut-être dans la procédure, peut-être sur le plan administratif, débat ou non, et c'est qui contre-signé par le Premier ministre, alors qu'il y avait un Premier ministre qui assurait l'intérim. Donc, on va dire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à cela qui a assuré l'intérim, mais à ce titre, a signé le Congo. Le débat, il y a mais pourquoi à chaque fois, dans la coalition, un chef de l'État soit posé acte, il faut toujours sujet à débat, sujet à discussion. Je crois qu'à un certain moment, Batongo va élever pe débat ou avancer. Tous en a besoin qu'on avance bientôt. Félix Tshisekedi a déjà 2 ans à pouvoir. Population azole la sociale mobulu. D'autant que besoin embrouillard car montuna ba côté mususu wana et ça qui n'a pas le temps aussi pour la côté peuple pour travailler pour côté peuple. On doit avancer. Avançons seulement allons. Et pourquoi aussi tu penses à trop élection 2023 alors qu'il faut travailler nano pour améliorer des certes en eau potable, améliorer desserte pe na électricité comme la bateau bazala ngote et puis qu'on améliorer pe production na biso côté agriculture c'est pas normal que mboko et importaka par exemple l'eau à Massangu mboka oza na 80 millions d'hectares de terres arables vous imaginez exploiter à 10% à Pamba. Il y a Sony, il y a normal, tout travailler, amélioration, ezala, tout sentir payango, et puis que ceux qui production, zo sala mais pas na binomoko, et que RDC comme capable de nourrir population na yemoko, et puis que pouvoir d'achat ba tout peut comme ça. Zo futa pena mutu 100 000 francs, mais avec 100 000 francs, zo koka nourrir les 2 bouts du mois. Alors dame na bien, et ozala qui toko plutôt que tout les qui s'attend na ba sujet local il y a général Roi Bazira Obed. Donc tout vendra que on Félix c'est que dans nommé Rwandais, à nommer Rwandais non, ils ont un sens tout progresser, tout avancer. Je crois que celui Félix c'est que dans nommé Félix c'est que le président Roi Bazira Sala qui déjà dans l'armée FARDC. Donc tout tika moi polémique on est vraiment natina mogote kitoko c'est l'ingité. Merci. To comme na suka so bo sepeli na mo analyse muke to sali botika la biso like et puis commentaire pe bo pe sa vie na bino et ça la paie bien et mais surtout dans Sengabino yum tozana l'abonné ou s'abonner à la chaîne DMTV aux a discuter hein et puis comme ça n'ate cliquer na petite cloche juste à côté ça une notification pour permettre nous à le courant dès que tu tiens analyse to vidéo moko en ligne coronavirus ces ali sérieusement to changer comportement la biso to respecter ba mesures barrières c'est pour notre intérêt to banga policier te pour na masque on les ali pour na intérêt na biso moko pour to mi batela bobi que prévention les ali seul moyen efficace toi nango pour te lutter contre maladie alors Tommy Batela. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.